biso. Awa nde biso. Awa biso. Awa biso. Awa biso. Aqui somos nós. Awa biso. Aqui somos nós. Awa biso. Parmi tous les 4 coins. Tokos. Boulon des Andes Koto. Awa biso. Mbote na bandeko nyonso ko bazolanda biso na mama oyo, c'est-à-dire mbote sika nyonso ezwami bino oyo ya bino Miss Girl artiste na émission na bino Awa biso. Mais lelo naza na ma concert babina ke vérité makesi bopesa nzambe raison pe kokutana na docteur Cristiano de Jesus to mekampe kosola mwa moke na likambo etali loposo pe na mwa mituna na oyo tosalaki avant na lelo na mwa mituna botuna itunaki biso toyepe soto za source mode d'éclaircissement bosolo na likambo nyonso etali loposo na mituna bino botunaki nde toyeko komisa awa. Alors yambo na to passer maloba epai ya docteur na passer maloba epai mama vérité makese. Ok, merci beaucoup, merci beaucoup, merci Nababoneto ya VMAC TV, Yabino Yeyo, votre humble présentatrice et maman vérité Makese Niki la polyvalente et la reine des Bakopé Sanzambe raison 4 fois maman. Vraiment Nazana confrère Nangai Miss Girl. Tozonge lisusu docteur vraiment ba téléphone ezo pe mabiso lisuté kande bosaka ba demande na bino tolobaki cette fois-ci tozonga lisusu et pas ya docteur Cristiano de Jesus chez awa na kati ya ville c'est précisément la capitale ya Angola na capitale na biso ya Luanda donc tozawana elongo na docteur na biso tozokoba. Bien, tozokoba bino nyonso bo s'abonner na VMAC TV, bo s'abonner na Miss Girl télévision, bo sa lokwa mo mesano, ndenge bozo partager, bozo aimer, bozo commenter, bozo tuna mituna ebele, po te tozala sima ya mituna na bino to lokela bino ba réponse pas ya docteur. Alors tout sur le moi muké na docteur, boitard. Ah, boitard. Bonne santé papa. Yeah, ça va, ça va. En tout cas, ça les mois on va quelques jours déjà la semaine. Yango lokola bato balanda biso batumisi biso mingi tozongela nono docteur po tozwa mwa ya nona mwa mituna oyo bango basalaki biso. Donc premièrement d'abord merci pour nous yamba biso lisusu à chaque fois tozobeta porte docteur azofungola biso po tomeka kosola moke boni musala. Bon par la grâce de Dieu ça va. Naza mwa mutuna ngadi boso mama vérité na moninga fona bandana merci beaucoup donc Cristiano de Jesus chez na yena question na ngai oeza naza comme etindami ya moto moko atindinga Junior Malanda mukulumpa na kati ya state ya ebisinga mama vérité la fois passée au bo souleva ki point moko me boleka ki yango terre à terre yo bo vanda ki pena sur likambo wana te bo meka su kozonga pa docteur po esunga biso likambo ngo eza nini point moko docteur o souleva ki na makambo etali régime alimentaire to banda ko betaka masolo sur ba crème de beauté utiliser mais eyaki ko bimisa su likambo moko ke eloko pe ya kolia eroko contribuer pe na poso ya mutu po ezala malamu. C'est ça, yango sans plus tarder dans la question na liboso docteur makambo etali régime alimentaire biloko ya kolia balobi to tuna docteur est-ce que biloko ya kolia to yebi ke to lia ka banda kala parmi bandeko yo ba pona bango baby bon na lo en général po nazal insulter te ba finga ngai te ba critiquer te parmi biso ba bato ba posona biso e baby mais to lia ka biloko nyonso Miss Girl to lia ka pondu to lia ka ndunda to lia ka madeso mais siko baza na posa docteur osela biso différence et loko nini omuta ko lia pour rendre bien rendre kitoko na posona ye to loko nini muta ko lia te o rendre mauvais service na po bon pendant ma moala mingi pour la couleur ya mutu et dépendra na lobaki et dépendra na mélanine ba pigment na comme mélanine le mélanine a formé à travers mélanocytes et la cellule siko cellule wala na etali régime alimentaire et logo eko sala que ba pigment ya mélanine ezala comme ba carotte ba pépino
Ouais, pépine, ils ont concombre, hein. Concombre, là, bah, carotte. Donc, normalement, mouton, il a vraiment la couleur à bien. Phrase à l'habitude. Mais ça, mouton, c'était dépendant de la baki. Mouton, il a un pigment et belé. Alors, il a posé à carotte. Alors, il a posé à bilo, mais mouton, il a un pigment qui est. Mindeti, encore le bateau, la maladie à vitiligo. Les maladies, yo, et bateau, monsieur, au monde, na monoko pembe makasi mususu lisu pembe mususu loboko mususu eko madodo monsieur kati panza kanzoto mobimba wa vitiligo muto abela maladie wana ça dit que azana ba division na e ya ba pigment ya mélanocyte azana mélanine mukie. Pardon, donc, il y a un cas malobate, mélanine, moquée, donc, et comme ça, la moins bien, au simplifier, le terme, on est l'équipe à casse. Comment on comprendre le loco? Donc, mélanine, les allois en déti, l'exemple, moi, facile, hein? D'accord, le bac, les allois en déti, au moni, un déti camion, hein? Ce qui est à la carburant moquée. Donc, il tambo la pena trajet mora moulaïté. Si vous mélanine les ba pigment ou eko ça la couleur ya mutu et développer na ndenge ya moulaï. Si vous mélanine so kaza mukie mutu pe na ba région à cause de la côté yo azani la couleur bien mais ba place mususu a oleka a raté. Zomo donc il ko maté et raté. Donc c'est que mutu wana ba pigment eza mukie. Si vous bato a bongo bangwane baza recommandé obligatoire. Faut barre l'habitude et rouler à la carotte. C'est non là. Bah toi là. Si au mouton a un problème ou a un problème à rosser la montée. Si au mouton a ta déjà ba choco belé. A pako là ba me fouta nyonso. Et que comme na tamoro bazo pako les os simaté. Azo mekezo simaté. Yé azana deux problèmes. Naroba ça rompé 3. Un problème, il y a tesside subcutáneo. Tissu subcutané, il y a des barrières, il y a camade superficielle, il y a épiderme. Un problème, voilà. Un problème, il y a mis balai, oui, ça que la sécrétion, il y a ba glande, c'est ba glande ou la endocrine. Et vous avez un problème. C'est pour cela au monde. Pardon, yuso tika docteur mais mabiso mambaliko loba biloko zoloba. Non pas to yo kana biso mais siko ba terme wana docteur kitisa biso. Siko yo na olimbo la ngopena. Siko yo tant ba bloka likulu ba problème. On comprend que poso ya mutu. Et comme kauka. Donc il faut pas que la mafuta ebele poso comme kauka. Et c'est comme au kauka comment ça ndeti banzela banini. Et comme quand les sous-soutés siko ndenge comme bongo sera changer ma futa mais là changer ma futa na nyonso et aussi maté oye bando simanga et aussi manga souté ona nini na moi na changer sus tant changer sur ma futa et simbi mais comme na tamo boy et simbité donc tecido subcutané comme camade superficielle épiderme et comme il n'a pas problème déjà et comme il bouché. Si vous avez un derme, vous avez la deuxième couche, il y a poisson moutou, à côté de ma problème. Si vous avez continué, net kamoro, na zwagi lelo, na mawa, vraiment. Si vous avez commis na hypoderme, c'est que, à la tumeur. Oh là là. Allez, à toboli système lymphatique, à vandiwala. Il y a un moment où il y a un tambour, ça va vert. Les autres tambours, à ketina makolo, vert wana. Mutwana a parlé sur ma foudre d'atika nae. Pour ça on parle ma foudre azomi bomba. Azomi bomba. Pour comme il va verte. Kasi ba vert wana na banzela wana za nzela oyo makila etambola mingi. Siko yo place wana na circulation wana et commis mélanger na ba substance où il fallait pas ezala wana. Ozomona. Donc mutwana il faut atika nae ko parle ma foudre atika. Si on va constater que et bandana le logo là bas babilo au moins miki au mona comment on signamo boy le roi rouge le roi vert oh moi signamo na mi pende ba awa ba kotoyo eza dia alerta voilà de gatika déjà aluka dia spécialiste on va continuer et quoi avancer
Bah image ça so moni bokala mawa et quoi avancer. Ce qui est avancé bongo à l'ékeyi. OK. Ékeyi. Alors Lucas ko ba place est fragile mais ba no beta. Si muto azana ba problème bongo. Il a colia carotte. Oui. Mais ils ont accepté parce que la division il y a un pigment dans la terre il y a mélanine à ça la production déjà est belé et si là et ya et si là et comme ce qu'on a formé moro exagéré allez et panzani et comme il discontrôlable na question oh maman vérité ma question au kotuna pour na makamotali le régime alimentaire alors ils ont bandé comme sous pour na bango bazala na facilité à rejoindre allergique. Alors qu'est-ce qui cause en fait ce moutalier le moboué alors ebimisie ba poso bébisier le poso ebimisie bambouma et là on y provoque allergie. La majorité ça va bactéries. La bactérie n'est pas le portugais sont micro-organismes végétaux qui ont contrat dans un taux de sous-lugage. Donc ça va biloko mo boye ba biloko mo boye au moins nango te na misu boye ba bactéries au moins nango te za ba germe na misu au moins nango te mais ezala kana place ebele siko akolia nyama moko boye musuni moko boye ozola na musuni wala ezaki na ba bactéries ba bactéries za ba forme ebele na microscope mo la ezaki na ba bactéries siko yeso ka liango e ko ipe ko kozeye ba maladie comme ba acné eza classifié pe na bactéria oyo segundo la classification nango eza ba staphylococcus yeah créaka moi ba biloko wana ba acné ba furoncle ba pustula ba staphylococcus imaginez ba mo tambulukoki yeah donc eza bongo ya wo la kalielo moko boye et comment créer ba psoriasis ba maladie moko boye ba dermatite séborrheique mususu pesa à travers ba bilamba o ba somba ya ba tombola mais ba cause ezebele ya mo PPP zali dans le PPP ka ba bactéries mususu ezaka na oxygène ezali quand des ya boye mutu azana ba poros ya kofuma bana poso ezuye mususu pe ndenge azobeta bale na mutuki directement qui a sokoli ba bactéries ezaki na mai et côtier donc eza ba cause eza nango ka ba lait de beauté te ka wala te ezebele ya poso mutu be baka na ba eza ba raison belé c'est pour cela na conseiller batu ta ko sentir des ba symptômes lukara spécialiste moko dermatologie il y a dermocosmétologie a marqué rendez-vous et on les gars bien parce qu'on a mon toit déjà infecté qu'est-ce qu'il faut faire il faut pena sala na lombango de balobaka aluka pena spécialiste moko a marqué rendez-vous quoi. Ouais. OK, merci beaucoup Mizigel Nakati Malobate. Donc tu as été ko soulever point moko wa ce qui si moto a combien infecté na ba veine na to ndengo pe cette explication que mon ba veine combien mo vert rouge moto na za déjà affecté. Donc na bongo peut-être moto na ko makila na epe ko koma affecté. Baby, ya on tanga ki ba glande endocrine ba glandula sebacia. Eza ba glande, eza ba sécrétion ezala na derme. Si ko combat endocrine il travaillera mingi pe na système ya hématologie tout ça donc makila muto a commis déjà na virus wana makila na esi baby hormone evando tambola eti na kingo hormone kingo komi lokwa ya nyama maboko mabe makasi bata bongo basambu ya rate mafuta o apakola na poso eza organe eleki ba organe nyosa munene donc isoki ko mobeba via muto komi mukuse eza ba te belé ba star belé ba kufaka po poso baby so bato bazora poso légère non o sara na pote le poso yo eza eloko eko succès via moto avant imaginez ça ba cancer monsieur ya prostate ezora mibali et bandaka na prolifération ya ba cellules avec le temps azui prostate cancer venait prostate ezui belé bazwa ba cancer du sein bana basi et bandaka à travers prolifération et ba cellules et ça la mis en forme exagérée et créer ba maladie belé. Le fait que baluki non spécialiste y a oncologie pour à ça la diagnostic ba au moins on na ba hôpital mususu et au moins on a pour les spécialités
Mais donc, et au monde le cancer, il y a une infection, il y a un super mamibali, mais provoque un cancer. Oh, voilà que tu dis, ils ont musique. Donc, cancer, oui, bandara, ils ont une forme belée, mais surtout, ils ont vraiment cause principale. Donc, ils ont une cause principale, ils ont une sur le service d'oncologie, mingi baka o yaka ezalaka ya boy. Mususu oye batiki eza cancer, ndeti ba carcinome spinocelular ou ba cellulaire ou bien mélanome. Moi signe moko ya muke. Yango la déjà ibandi. Na kati et ça de la prolifération. Mais libando molinga moi tâche. Moi tâche moko ya muke, mais la kati déjà a otambola déjà. A créé des métastases. Sur moi tâche wala na service ya oncologie normalement faut aller dans l'opération. Moi tâche wala faut pas kata partie wala. Ba kata on peut essayer de développer. So yo faut pas kata. So na lisu. Faut qu'il so yo kota mundo faut pas kata. On peut tambola. So ba katité et au kanga onzo to mobimba au kufi. Au kufi pena. Ya malobeso ke na pas Miss Girl mais yango moni Bible le dit mon peuple périt faute de connaissances. Les ans de belé to na boye bien makambo te. Donc t'as na connaissance moko zo senga penza chaque fois photo ya kaka photo sunga pe ba ndeti makambo boye. Donc yo so mona ka ke les de beauté mona utiliser ki yango te yango. Donc plus to vendre ka sur les de beauté ba crème wana nzoka eza makambo de. Ba hydroquinone ba nini ba nzoka de nzoka makambo eza ebele vraiment. Docteur, alors ceux qui mutoaza na allergie à souffrir déjà maladie wana soka lika mwelo ko moko boye correspondre te soka sukoma mai moko banyati mwelo ko moko boye pour réaction à l'opposo lombangu penza po bona eza bongo. Alors traitement eza na durée nango. Oui. Bah rendez-vous ici la raté. OK. Mais traitement ils ont la détermination. OK. Ici la mais il dépend na nengezo kendele. OK. Il y a nengezo kendele pour ceux qui muto yo peut-être azaki na kamoro un peu critique. Aye la première étape c'est que ceux qui traitement qui bien conditions ils ont les mêmes té. Donc tant à salaki il y a première étape et vous avez les mêmes té na on ça la deuxième. Et comme à la temps moro boy sera banda il y a 3 fois par semaine et comme à la moment moro boy peut-être que comme à 2 fois. OK. Si comme à la ngonga vous allez mbala moko la semaine et comme à la temps moro boy ça que comme on y a une fois par mois tant après 3 mois tant après 6 mois donc l'année a ira 2 fois. OK. D'abord. Pour la Rolandela. Pour la Rolandela et bah rendez-vous si la raté. Voilà si la raté. Ah Miss Girl, bon ce qui est arrivé mon temps à voyager. Néa voyager beaucoup la plus spécialiste de ça. Pas ça au Kende, en maman dans fa Kende. La plus spécialiste de ça faut pas aller. OK, merci beaucoup na éviter Miss Girl malheureusement. Continuité ezalaka par rapport ya ndenge traitement salamaki awa au passer recette au passer relateur tata OK sous kula ba hotela on va dire lisusu ba hotela kula okendeza pour la première fois mais ba hotela traitement ya joie qui sont ezalaki spécifique adéquat. OK et bima yango te mais ba oyebisa yeke yo ozalaki na boye mais longwe okomi na boye mais tapoza faut kendele boye eza bon. OK maman vérité ça va merci beaucoup na soulever na toucher les choses na soulever point moko makambo etali loto na nzoto toyebite docteur tolinga to tuna susu po eza pe ba kazu moko ti lelo bato bazaka nango bazali o eza ke ezonga na période. OK omanga na période ya mbula so to komika na période ya mbula boye loto yakanga musubi na période elanga boye loto eyakanga. Docteur, est-ce que l'auto est cause de la cause moko pe o esala ke moto azala affecté na l'auto tonde ka ba mo ba pesi ba raison salité o mulunge o no to ebité docteur meka ko limbo la bisonon. Oui, l'auto est maladie mo na portugais to benga ngo e go sa classifier entre dermatite séborrhéica to ko benga pe psoriasis. Soka coli akoma psoriasis. Mais ne bandeli abanda comme dermatite séborrhéica. Et ça maladie moi contagieuse. Oui. Ya maladie moi contagieuse. Muto arozwa ngo mingi zara
boko za la boso ko la place moko piscine moko c'est que bateau tu baza na région là ba oza contaminé donc même atana ba praia donc ne boza bongo bateau ko boza na région là okopozwa donc eza maladi mo bo so sali ke bate nzoto numéro zoyo muto aza na loto so aboti mwana pa oza na loto parce que eza maladi mo bo ekendaka etambolaka sikoyo muto pala ta bilamba na ye pa oza loto muto pa ko yamba be matala ba bis ba autocar bo tutani car suor oziongo effectivement ngo pe okoza la pas docteur tout le monde zali eza ba kisi o ndakomela ameli apakoli abikiwa batebele baleka na biloko wana mais wana ngesenga analyse te po yo moso faut tala siko koza ya wana lobi dermatite seborrheica na psoriasis faut tala koyeba aza dermatite seborrheica biaza psoriasis donc il faut yeba degré ya mweza leli forme nango c'est là qui eza pona manque ya ba glandula sebasi ya production ya sebou ou bien eza psoriasis biloko ami bale siko pure ce que ça psoriasis donc ça le kola o eza interne mais interne tondeni bon ça mo ba différence moko wana o emona na ra trop la trichoscopie na dermatoscopie mais et l'accent bien o comprendre oyo eza boye siko psoriasis ndaka mabe psoriasis ayaka na ndenge moko ya mabe makasi ya mabe vraiment mabe o ya kata na suki oh là là Docteur, alors, naina riba sous moi muke. Avantage, tout désavantage ni nezalaka na moto yo azo c'est la crème ya pas collaborer na moto a mela la comprimé. OK. Ya wala bi, nyoso wala tu ya mela na ko pakola. Eza mutu nyoso tende fasa ra biloko wala. OK. Donc faut que les batailles aux conditions yo ozalango. D'abord yebiso que yo faut melaka. O mela pourquoi parce que oza boy. So yo ko melate yo faut pakola. O pakola pour la région ya boy. Si vous le lo batu nyoso tellement pour batu curiosité eza pas batu tout la minute vraiment. Ici fa king de la gara, c'est la ni so moni gara tout no travail na akemba moko akesomba la kwa na yepe ato salela bia ya bomba secret na timbeli ya oeba. Donc ok erreur oso mona na mona kiaso milelo moko boye utuso mo azola ndo sima ta loge okota okoti kaka ye musika wa king de la ceux qui osimbi kaka bia ye na mona kiaka kitoko parola ne oyo nga pe na ko parola ok ye aluka spécialiste mo atinda ka ende loko wana OK ça c'est les avantageux par rapport à et dépendre tout ça il dépendra vraiment tous les deux ans bien mais ça dépend de sur la condition mutazana OK ça va merci beaucoup Miss Gana moi to que nous sommes presque na fin photo chité pour na lelo to sous ça tout ça sous dans sujet moko photo aborder ngona makambo etali chirurgie to éviter docteur personne peut moi domaine on peut causa na moi connaissance na on mais na causa na connaissance na on bato bazo lukata msusu ke a vimbisa basena ou bien avimbisa bon mabele en d'autres termes donc avimbisa bassin alobi ke nga fo basala nga taille fo ba bongisa nga basala bongo est-ce que chirurgie eza bien pour na moto asala ngo est-ce que eza pena mabe soit na niveau que inconvénient moko ba risque moko comme la moto lobi bon babiloko wala tout eza wabete siko ekomba wabende neti mo akufa na Brésil basali ezolo bien ake amoni buneko mo habite na linga bakona ko makalo kwa buneko oh là là batayango pena lokola buneko na bien habite na nyako ba 100% buneko basali pena 100% kwa buneko voilà mais après moi attends zuba mbongo pena publicité et ubela ita kufi ozoma bilo watu alon babete pona ko bongisa mais elekate ozolanda neti mutu mususu peut-être akozala abotama ba minu ebele oui ozolanda normalement les loba solution ezali bako regresser minu wana balongoli ya babe ba regresser ngo ezongi pe bien oui mais siko mutu aya obi bolongolanga minu nyoso botanga mike boteke minu nga minene bolongolongo tout botanga ba minu mike loka ba bébé balongoli yango batie loka ya ba bébé batiango mais avec le temps héroïne de la mais muto kaka balongoli kaka ba redresser alors ça un problème de ne moko donc dans la déformation ya zolo nene babino
na posa to bongisango spécialiste en PC awebse to ko bongisango na ndenge moko ya boye yozala bien mais soki kondi makasi ndeko lingela avec l'été au beba on se comprend ya bino ngali ga ezalaka ndenge ga na lobby ba osala mutala posa mbongo a osala mais soki basala ki yango na ndenge médecin lobaki na ye et ça a un problème ti ndenge mona babilo asima babilo likolo tout ça okoya bon ngai koyaki na posa telema tout ça et babilo eza ke ko telemi sango telemi na ndenge moko bien mais so yo linge zonga pena ndenge pena ba ozongi sango mais tant ba ozongi sango après et aux assu bon te pa zongi sango na âge à 15 ans mais yo mutu ozongi na 15 ans te vraiment ozomona siko o mona siko yo conséquence on est mona babilo asima oui ba ko fungola ngo style eza ba ndenge ba thérapie belé zali oui et ba massage ko pakola mo biloko bien tous ces ali et vimi dans la même moko ya billet mais so obité na posa pena et comme pena ba ko sala mais yeba ba progestérone na o ba tia wana avec le temps et robeba parce que eleki dernièrement pena tous akamoa simbiga ba qui passe simbiga oh là là ba tu vas mona ko bien na pantalon oh. mais awa tazolela elle souffre à son mon abino boyebi si esenga mela bakisi mo bino bien na komoko bien pena siko oh, parce que na kati créer ba bactéries Jésus créer ba germe ba nyama mabe ko motambola siko ne motambola bon imaginez ça le lilala o so bien polaka na mutu oh mon Dieu so tiki peut-être un mois tango yo ku dans le yo c'est politique ni moko donc côté wa o pola wana e ba no tambola yo de pollution zoto mo okufi parce que olekisi yango oh là là ozolanda yango wana batu balanda balwenge te so za poso sala loko tout là vraiment conséquence eza nini soki na sali ne na olingela po batu tu misu bayaka aliga bongo leti mamoka yaki papa tampo longwe me batu ba déclarer awa parce que soki to meki keba awa hypoderme pena zalaka fragile akanga mana derme donc ils sont kebité lisu au monango atetembe va bien atetembe mais qui est pas gagné oh là là même ça que dans son kosani au co perdre peli lisu ça dit ngade na expliquer déjà yokiango ozomona donc il va tout faire ça très attention na ba koluka beleza artificielle eza bien mais ezala exagéré douter pardon docteur na monito ke mulai mizgala soto tiki docteur ça ne peut là on va pas le bito royal lisuso no bien to royal lisuso yango bible dit contentez-vous de ce que vous avez my love Émile la fille de sa mère gardez votre taille gardez ta taille bien zala vraiment très jalouse na taille nzamba pesio lokola ya la polyvalente 4 fois maman vraiment conseil ekei et pas bande ko nyonso oboso landa biso docteur lobi eza nango mabete mais exagération toujours exagérer trop et so combiner ngolinga comme molingi augmenter le sous pas qui ça sous mayele miss gel na sujet oyo lobini ah tu t'exénues d'abord bara esenga va bien ko lukapo balobara mwana atunaka aliaka nyama ekilate c'est ça donc biso de toujours retunaka wa tezo faciliter biso to comprendre mama ka mususu vraiment alors donc tangai nazana moi mutuna ya sukapo to chité déjà ndenge ndeko réalisateur signaler biso TV za radio te agé posé ça non mais nous sommes obligés ya ko kata par rapport à minutes na biso alors mutuna nanga ya suka docteur ezaka ka juste na yeba soki mutabandi traitement par exemple et que azozwa orientation par le docteur crème ni na ko salela et loko ni na ko salela et kotika la ye bongo pour toute la vie ou soit ceux qui a négligé toi tiki akobeba bon awa so aussi ba journal da nyonso ba thérapie nyonso voilà au sali pena ne pena to webisa yo OK et ils sont ratés d'ailleurs non la première tendance de longoliango qui ils ont raté OK moi ils ont alors exaté pour to longoliango to neutralisant à se développer délai mon peut déterminer que non ils ont 3 mois 2 mois oui traitement normalement tout ça après ya ba et dépendara hein ceux qui si déjà dans et si ils ont jamais et kozonga soki abuki mibeko c'est-à-dire que babiloko ya bisaki ko sala raté liya raté mais la raté
a commis au salango et aux oreilles avec le temps. Ok. Ouais, mais ce qui a continué dans la ligne, voilà, et aux oreilles jamais, ils ont la raison morale parce que ils ont sauté. Biso to calme rango te meto longo liango. Si que aux oreilles la raison. La maladie. Et qui libère ils ont atteint. Ok. Attends, tu as on est ils ont assez. Vraiment. Yeah. Ok, tout comme merci beaucoup nos téléspectateurs nyonso bolandi biso pour na lelo bo sanate bo s'abonner bo liker bo partager vraiment kolo akotombwa na lisusu na bo sanité na pesimbote nanga et pa ya Junior Malanda Mukulumpa na kata state Junior Malanda Mukulumpa Junior Malanda même 10 000 fois répété passer bifle l'ami du Saint-Esprit Bambote Ebele Magie Aruna sans oublier Christophe Kos la fille de sa mère vraiment binonio so na sima caméra de game balobi yenda simbi Luanda te me Angola vraiment de kabinda akunene Bambote Ebele na bandeko nyonso oyo bolandi biso vraiment maloba na mboka ya Miss Girl pour ateka litungulu na wende tende busane ya Un grand merci à vous bolanda biso du début à la fin, que le Seigneur vous bénisse 4 fois maman à l'objet président presque déjà nyonso mais donc on a profité peut à l'occasion on a passé à mbote pas ya boss Simplice Malonga on a passé mbote bongo et pas ya boss Joss Ben Joss Mambindi on a passé mbote Sigozali Gédon Mercedes on a passé mbote Sigozali Julien Amagiga on a passé mbote Intouchable Edo Muzamba on a passé mbote bon na libota nanga nyonso on a passé sous mbote mingi na pasteur Bishop Alphonse à partir à France Bishop Alphonse Papi Alphonse na pesio moté Charles Leboya grand prêtre et bato nyonso balingaka Miss Girl bato nyonso balingaka pe mission awa biso so kinzamba mizongeli na été to kutana mbalasi merci.